na kokoma na zemi. Zemi ana pesa ki musika te papa. Zemi ana ezaki ya professeur na biso. Natali gauche droite sikuna osani. Na kokosela ngo sentinelle azalaki na lupango noko na biso. Papa bayi kosala ni bakangi sentinelle atikala na kota prison. Zemi ekolaka te nakende kobota boye mwana kufi. Sentinelle pe na prison kuna bapasi makambo ebele bamaladi ekoteli aye kokufa. Papa koma mobala bali ngai na ume na libala nazobota te. Donc les sangs d'un innocent mutu causé makambo. OK. Oeza na sima. Ya souffrance ne na kati ya libala. Ya omoni Galate ezolobela biso sur les œuvres de la chair. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Donc acte wana déjà na bokonza likolo ozai sous na chance ya kokota te. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composé le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Bolingo eleki nyonso. Tout ça là, juste ya Bolingo pour naba orphelin. Nayango, orphelinat Bravo Jésus a organisé Bongo Liesa orphelin na $20. Shalom, peuple de Dieu. Opération Songa orphelin alia alata PACPLA la fin de l'année. Ndeko soki ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike ainsi que bazeli pe ba vieillard ngonga yango yo ebeti Kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et le religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister aux soins et ba orphelins ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya Bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami Bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola pona motema malamu wana pesa. Très heureux de nous revoir encore dans votre chaîne que vous aimez beaucoup, chez Bissou Télévision. Bonjour, bonsoir. Et ça dépend dans R.O.Yobo, Juili Bako Kolanda Bissou, meilleur V na batu nyonso, meilleur V na ba téléspectateurs nyonso ya chez Bissou Télévision, il y a émission na bino bolingaka mingi. Nous sommes très heureux ya kozala devant ba etandoike na bino pour na présenter émission. Soki
et tozali liboso na bino parce que il y a quelque chose nde tolobaka et moto oyo azwi nzamba sali ngolo apesi makasi apesi bwania ya koloba bite ndenge makomi ezoloba ke moto oyo aza capable ya koconfesser masumu na ye et pe ya kotika nzamba lola akopardonner ye nde bandeko na biso babengaka mpona koleka na baémission mpona koconfesser erreur na bango défaut na bango basalaki devant Dieu. Déjà tous allés ensemble na invité nanga oyo ezali le Thomas Fabien et puis maman la biso aye pona bakanaye. Je dis déjà bonjour Thomas Fabien. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ah, gloire à Dieu, ça se voit. Nzamba bateli na kulinga tous à la même langage. Na équipe technique on a participé déjà meilleur venabino tous en maman la biso na plateau oyo azali na problème aye ko luka basala nzambe po aluka manière nini ya ko confesser nzamba sala et grâce. Je dis déjà maman mbote papa tout moni yo na plateau na biso que moi tout nous osa bien parce que comme on a des gens d'osa bongo osa bien te viba promosa osa na yango problème na yo nini oyo elongolition na ndaku oyo yepeza na télévision pour na ko loba promesa nini to yokala yango mais yambo avant tout na yo ba to yoka oyo yenango to kopesa to ma fa bien et tanaye ya ko ça la prière moko ya ouverture pour kenyo so oyo pour ça là et pesa nzamba loko. Thomas Fabien, on m'a besoin de la prière. Merci beaucoup, Pasteur Gilles. To Sambela. Mon santo yalo la kolo Yesu na tondi pe na commission Seigneur pour na moment oyo ainsi que pour na disponibilité no kolo Yesu oyo pesi biso. Seigneur oyo ezalaka moko ya part ya bomoto na biso oyo to mizaka na kati elanga na yo. Seigneur tika ete Bikamu oyo ndeko na biso mimi na kati esika o Seigneur soki ezalaki na semblable na moko ya ndeko msusu pe asalaki yango kolo ezala edification pe po na vie na ye. Nzambe ya lola pesa bwanya pesa pe mayele Seigneur natiki équipe technique mobimba na maboko na yo mema biso na mozindo ya bonzambe na yo moni mo santo no azala kati na biso pe akamba biso na kombo no Yesu Kristo nde tobondeli. Amen. 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 Maman na biso tolingi tutu kayo zala sincère ningi ozu makasi o lekana émission tolingi to yoka o yeli biso donc c'est ça. Merci papa. Na pene pa na bino pene ko na yebi. Papa problème na za nango eza problème ya munene. Ngai ndeko na bino nazalaki l'internat nde naza awa baboti bakufa papa kufaki atiki ngai na mama azwi ngai tokoki kofanda na famille na ye pa mama na ye tofandaki ngai mama na koko mama moni bapasi eleki otala ngai atala vi na ye do makambo na mama koki te mama pa umelaki te atiki biso na koko mama ye kokufa vi koko azalaki nango kotala ngai nazotanga kobokola ngai koko abi esimba te aye kobenga noko na biso oyo alandaki mama na ngai apesi ngai na maboko ya noko abi bokola mwana oyo akendaki pa noko motanga na internat otanga na internat na kokoma na zemi ana mpe ezalaki mosika te papa zemi ana ezalaki ya professeur na biso. Ok. Na ko professeur aye kotala boye soki mpe na bina nalobela na ndako obe naloba na ekole bakolongole mosala bakosala boye aye koesenga ngai pardon bomba ngai kobimisa ngai te pardon bomba ngai na mpe natali moye mpe nalongose mosala eza te naye kobomba ye kobomba na bombi ye papa
natali gauche droite soki na osani naye kokosela yango sentinelle oyo azalaki na lupango noko na biso ntango nayebisi noko luzemi oyo eza ya sentinelle noko asiliki makasi akanisi sentinelle. Ok. ezalaki mpenza donc ekendeki mosika parce que na famille ya sentinelle na basamba na noko vraiment bon leta azotala ke mwana azoloba likambo ya solo me nga moko kati na nga nayebi ke nakoseli ye leta atali ke te oko mwana azoloba likambo aso eza ya solo seke sentinelle oyo moto aseni aviole mwana oyo ti mwana aseni akomi na zemi papa baye kosala nini bakangi sentinelle atikala na nini nakota prison nga mpe natika ye libanda otika natikala ye libanda papa na ngai zemi ekolaka te nakende kobota boye mwana kufi. Ok. Mwana naye kokufa nga natikali kofanda pe sentinelle pe na prison kuna bapasi makambo ebele bamaladi ekoteli ye aye kokufa. Sentinelle nakufi nga mpe libanda koto nabotaki mwana na mwana mpe aye kokufa. Kote pe professeur atikalaka professeur mpe avoyage na ye azali su na ekola nata voyage atikali azofandaka epa noko nzambe aye kosala ngai ngolu papa nasilisi baklasse makambo nyonso esi naye kozwa mpe libala mobali mpe aye kobala ngai libala bien papa koma mobali abali ngai naume na libala nazobota te naumeli papa mobali na ngai amemi ngai bopital ebele examen tout mais bisika mosusu tozokota na mobali na ngai mpe babifu mobali pasi ala examen bazotalaki mobali aza normal ngai te nazala te mobali alingi nga makasi fami na ye bakomoloba papa fami bakomofinga meme na banga so bakutena ngai abandi kofinga ngai abandi kotiola ngai koloba mobali amoni akoki te ake kolinga aya mobali alingi mwasi mosusu mwasi ala na miniti oyo akomi na zemi Nasema mobali nao akomi na zemi mwasi akomi na zemi papa nafandi na ndako nga moko na mitali na mizongisi nakompane te pourkui nazobota te nanongola zemi te eloko te pourkui nazobota te na mizongisi nzambe naye koraisonne eloko nasala eloko nasala wana nakoselaka sentinelle wana yango te naofuta mobali na ngai ayebi yango te nabetela ye mpe histoire wana te ayebi yango te ayebi yango tata moki eza histoire ka eleka ngai na famille ya mama na ngai mela nayebi yango te tia bala ngai ayebi yango te famille mpe bayebi yango te ni ngai moko na misongisi na mitali nga biti oyo eza nini nzambe eza oyo nga nasalaki epai ya sentinelle wana innocent bato nakufa na prison
On a foutu bébé. Na koke super tango te. Na luka basali. Na luka basali po. Nazokoma donc nazokoma kisita oyo nakana kite. Koma da kisita ona kana kite. Minute déjà mbana na bimi da libanda. Moi c'est na zatana zebi. Na bifu na luka kabasala nzambe. Okona na ka chaîne bino bobo Jésus. Na bino basala nzambe ya bobo Jésus ya mona ye. Papa bosunga ngai. Ela bobo Jésus bosunga ngai basala nzambe podo. Yo ka teno vanda na ona. Vanda to sola mukie, tozala pato mapa. Oui maman. Tozoyoka tozoyoka oyo zoyoka. Masunga ngai na bota papa podo. Namba salo grâce vanda. Ngai na epa na bino basali. Vanda maman. Kimia sala na kimia longola émotion vanda. Ouais vanda. Maman omoni des fois le mal est ça que biso quand nzamba zaka accompagner avec émotion na biso oh non. Nzambe na mama be émotion zaka na été. Nzamba linga ndem ta vivre solo oya olinga, hein? Na lingina tuna quelques questions yambona pe l'homme de Dieu parole pour que y a orienter yo. Maman tango olobi obi ozaki na zemi ya professeur Nabino et professeur wana ça là que c'est la sentinelle pour professeur asina ki ba pardon. Est-ce que au c'est là qui sens quoi sentinelle wana kaka subitement boito bozaki na mo ba jemo ko pe na sentinelle parce que au cas boité au la la mongité maman ko bambeli monde likam. Est-ce que bozaki na mo ba jet de main na sentinelle Nabino yango soki courage wana ou quoi? J'ai aimé poser qui n'a pas pénétré pour ça sentinelle na biso na porte. Toi nous so na biso ka bien ko so ka bien ko se kaka mais natala ki moyena ke de musique exacte na ko se nani donc na kino boye ki na ko ke de musique on a bambela ki kaka. Tant oyo bambela ki professeur wana za ki wa après avoir ko sengo ba pardon. Olandela ki suyete pour bon quoi qu'on ata ko seli mutu mais ya rejoa ta zemi on en charge au retrouver quel soutien nalandela ki était pour en tout cas na batela de musana e balongo na musana ça banda ko wibango à l'époque moi à l'époque ana na ye bati to azaki ka professeur tondo kuta na école tondo kuta ka na école kaka e ba place na ina landela te vite. Donc, au privilégié les concernés, on a coupé sa zemina, moutoisa innocent. Maman nanga, ngai en tout cas na kokota penza pas trop na kati ya makambongo parce que to zapena to ma fa bien was invité na émission na biso. Mobile na yo olobi lelo aza juma so libanda. Et ça li combien de temps banda au ban na zo botate. Papa, toujours qu'il 8 ans. 8 ans. 8 ans. Ozo concevoir tata zemi ya bata zemi les. L'autre. Aboyi ngai bete. Aboyi ne pe ngai te. Mais denga commune li banda. Ayi ça que commune tango yo comprendre ka jomo banda bosola ina ye. Seigneur le côté papa ngana zo yo ka de ko baseme. Ah OK pas baseme ki mo na soli na yo. Seigneur le côté baseme ka se ofiga ba le vida to super déjà le côté ndoko lupo. To za quand même ba dit yo sa femme mariée tango moni mobile na yo a oyoki. Mbali na jomo se soli banda. Vandi si était ou ka oyoka ye peut-être vous appelez maçon. Papa la masojité. La masojité. Mbali ala déjà a commencé changer madame so kalali awa l'horaire n'a changé so ko tunia biso ka ke contre temps musala contre temps musala a ko fungu na ngai te ai singa ka contre temps musala kaka musala de ko pesa makasi yango moni bomu et bana déjà papa. Mais aujourd'hui quand même il courage et on va dire ça. Papa il y a la solution nanga monanu. Nena ne pas la mina basali na ndenge na ngai. Nzambe la mina sala ngai tena kama
okanga mawa limbisa ngai nzambe nalimbisa ngai omonela mpo na nga papa nzambe ya bino nayebi nini asalaka nalandaka bino yango naye papa. Merci beaucoup. Là, quand même, l'homme de Thomas Fabien. Thomas Fabien, qui a maman Nabiso, où a souffrir intérieurement, n'a évité intervention par rapport au Yakanaye ou Kanaye. Merci beaucoup, Papa Gilles, pour na maloba. Na tondi penzambe pour na ma oyo nenga pesiviso dans oyo. Je crois likambu ya mama na biso tango oloba nazomona eza likambu eza similaire na likambu ekomela kikaye. OK. C'est-à-dire a touché na mutu peut-être ya mona qui est azaki sentinelle à pamba. Mais c'était quelqu'un oyo na monde spirituel nzamba azaki na bilaka ebele likolo vie. Amen. Donc les sangs d'un innocent mutu ekoze makambo. OK. Oyo na sima. Il y a souffrance na kati ya libala. Tout ça eza ya omoni Galate ezolobela biso sur les œuvres de la chair. Makambo oyo mama na biso azokutana. Je crois il faut natangela na verset wana pour esunga biso nanu pour na éclaircissement ya makambo ebele mama azokutana nango. Mama na biso. Papa. Est-ce que na bomo inayo nzambe azana espace oyo ya geraka yo? Soko le bien amen c'est que normalement c'est que comprendre ta iloko na tuni. Ça c'est comprendre. Parce que réellement mutu oyo abotami na ba fruit oyo ya molimo. Aoyeba ko différencier makambo ebele à chaque fois soki problème ekutani ne liboso. Je crois qu'il faut natangela yo. Je comprends place problème no ezali evangéline. Natangi Galates chapitre 5. Je crois il faut nabanda na 18e verset. Et le oui. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Amen. Na ba œuvre de la chair oyo batangi awa nakopona nanu moko oyo et se retrouver kati na yo. Tokuti na oyo kometaki to bengi yango l'impudicité. Ama webi quand même l'impudicité. Acte bosalaki na professeur. Professeur on abalaki to azaki ne célibataire. Azaki marié to azaki célibataire. Azaki marié. Azaki marié. Donc acte wana déjà na bokonza likolo ozai su na chance ya kokota te. Or ceux qui déjà osa rejeté na kati ya royaume de Dieu. Imaginez royaume nini oyo et comme sikoko yamba o ebelelo soyez les bienvenus. C'est que c'est royaume à Satan. Alors balobi mutu nyonso o ako commettre ba acte ya lolenge oyo pe semblable na oyo ako hériter bokonzi ya Nzambe te. Or il y a plusieurs façons autour de hériter bokonzi ya Nzambe pe to vivre en awa na samabele. C'est par rapport à autobengi les choses ou les bénédictions au Nzambe a tchelibiso les bénédictions terrestres. Bible lobi bana bazaka lipamboli pona baboti. Siko mwana botami na kati ya libala et que mwana wana aza rejeté a pesami na lignée na ye o ezali ya solote. Et puis
na sima na yango likolo ya kokosa moto aza innocent akei kokufa parce que bakabali moko boye ezalaki monte oyo eyebani te to mama donc nayebi te makambo ememi ye aye po tozongisele libala na ye na mobali na ye to aye mpona abota to aye po tolongola mbanda na kati ya libota na ye mais tandis que clé ya nyonso eza kaka pembeni na ye kaka ye moko. Dans son cœur Yesu aza na espace. OK. Dans son cœur il n'y a que les envies, les bengi ko gagner ce qui est terrestre. Or même Bible ezolo bien que mutu oyo akobosa na bomo inaye pona nzambe akoganya ngo plus tard pe akokanze bokondia lola. Amen. Siko ye mama aluki beaucoup plus à protéger ou ezalaki ba mosala ya professeur Menga Lobaki akoseli mutu mususu semi et puis tout ça. Or tout total bien au monde que la parole de Dieu nous dit na Hébreux 12:14 ezoloba toluka kimia na moto nyonso. Amen. Pe na bopetwami soki ezangi mutu moko te akomona nzambe. Amen. Siko bopetwami wana eza nini to soki déjà osokotisi lokuta na kati c'est clair emonani ke Yesu azate pe aza na espace na kati ya vie na ote. Vraiment. Parce que na Jean ezoloba Yesu azoloba bien que je suis la vérité, les chemins ainsi que bomoi. La vie. Amen. Siko soki Yesu azate c'est que automatiquement parce qu'il n'y a que deux chemins. Ou soit nzela ya nzambe ou soit nzela ya Satan. Osiko soki nzambe aza na espace te c'est que Satan aza na espace. Neutre azate. Neutre ndo obenga kaza tiède. Tiède oyo bi tantôt moko pe na yaka pe pa ne mona sambela ka moko pe na lembi na non c'est ça. Bible ezo bagé muto aza ni chaud ni froid nzambe akovomir ye. Siko ye to yeba te soki aza na espace. Alors eloko ngana akoki ko senga yo ezaki lukana beaucoup plus opesa nzambe espace na kati ya vina. Amen. Nzambe a gagné espace na kati ya motema. C'est par lui nde ko lakso les bons chemins. Msusti a permettre que aux zemité pendant 8 ans. C'est significatif na kati ya bonzambe na ye. C'est amonique acte yo commettre. Il y a un sang où ils a innocent ou écoulé. Oyo etikana na kozala justifié. C'est ça. Pe même yo moko auteur ya likambongo tu n'as jamais eu le temps ya ko se repentir par rapport ya lisumu wana. C'est ça. Nzamba monique bon ye moko azolingana no beaucoup a gagné o ezali ba intérêt na ye. Tandis que intérêt ya ba créature ainsi que ba oyo ngana créer pe na prédestiné na kati ya calendrier na bazana justifié te par rapport ya ba tout moko boy pour na ko satisfaire o ezali ba besoin na bango charnel. C'est que il faut aller kana na kati ya épreuve. C'est ça. Oui, vous allez enseignement ya fina. Moi je comprends que aye ko luka mabota na libala te mais ayende ko luka chemin ya voie ya sali na ye. Donc cloche ya sali ya vie na ye nde ebeti nzambe siko ndenge azoloba bien na Apocalypse 3:20 alobi atelemi na porte azobeta ngongo. C'est à toi. Ouais. Nzamba vanda na kati. Amen. Parce que c'est Dieu et aza clé ya nyonso. Mwana ozoluka nzambe mutapesaka. Amen. Kimia ozoluka na libala stabilité na kati ya libala nzambe mutapesaka. Amen. C'est question ya ke yo moko zwa place na yo. Pesa nzambe mutema na yo. Parce que nyonso tosalaka omoni ke rattrapaka bato. Tala erreur osali ça fait des années. Ba année les cas mais et ko rattraper yo na kati ya vie future na. Pesa nzambe espace na kati ya vie na yo. Je suis sûr ce sont bilakeli ou elatio par rapport ya acte yo commettre parce que les sang ezaka vie mobile. Parce que non seulement
osimbi yango directement te mais osimbi yango indirectement parce que tu as participé na bakabali moko boye oyo ezali epesaki nzambe lokumu te et puis Satan nde azaki honoré na kati ya makambo. Dieu n'a jamais été honoré na kati kuna. L'impudicité ezaki commis et puis il y a accusation sans preuve et puis ce non fondé ezaki na kati et puis un innocent accueilli boye sans dossier. C'est par là de colère ya nzambe etelemi. C'est par là nzambe colère ya nzambe etelemi. Lokola nzambe atelemi azana bosenga na yo. Pesa ye mutema na yo. Parce que ceux qui nzambe abandi ko gérer mutema na yo ko banda lelo c'est que facilement okozape nzambe wana omemi ye na kati ya foyer na yo. C'est ça. Parce que diable akoya neka boyete akoti na kati ya bomo ya muta sakani non. Aluka ka porte. C'est pour cela pasteur Gilles na sepelaka tout na l'histoire ya Job. So landi histoire be o monake diable ye moko personnellement ayaki pa Job. Aluki lolenge nyonso ya kokota. C'est ça. Akoti porte. A trouvé porte ouais. Nde alobi non, il faut na utiliser ce ko malice qui malin na nga lolenge na nga mais nzoka côté ya zokende aokende siko e pas les rois des rois créateur ya nyonso. Tandis qu'il y a za créature ou out do aokende siko e pas mokeli na ye. Pour na kokose la Job ki ti a se vantaka boy ezaka cause ya bomengo pesa. Dieu sachant motema ya mutu. Ayebi motema ya Job malamu ayebi ke même Job tango avandaka ata alobi te me kati na ye e mataka masanzo lipo na nzambe. C'est ça. C'est pour cela nzamba pesi accès alobi kende mais okotika na ko simba bomo ine. Ya omoni ke diable ayaki asali nyonso na kati ya bomo ya Job. Et azwaki accepter. Atake Job alobata ngai nde naza boye nayebaki nzambe abatela nga mais po na vivre yango te na baye na nzambe. Job atikala koloba yango te. C'est ça. Parce que ayebaki source ya vie na y placer ça. C'est de la même manière. Maman na biso lokola source ya vie na ezaki animé na ba pensée. Ezali beaucoup plus mondain. Donc c'est diable mutanda ko gérer ba penser à maman ainsi que motema. C'est ça. Ya omoni Jean 10 s'appliquer sur quoi. Muyibi ayaki ayibi pour dérober, ayibi libala détruire. À détruire ezali mariage. Ainsi na suka nango kufa ekoti parce que innocent kufi. C'est ça. Oh. Kaka na kati ya Jean 10 surtout avancer au mona yemo remettre na biso bi mais moi je suis le bon berger. Jésus Christ. Pourquoi les bons bergers a télémi maman que ça y se passe. Amen. Je crois na lobi makambo eza et peut-être na mato ya bato yo mona na muke mais c'est plus profond. C'est ça. Même nga moti na oloba na ora chair de pour le temps na oloba makambo. Que ça nzambe se passe na kati ya vida. Parce qu'on peut chasser mulimo ya stérilité. Boso eza nzambe yemo ko muto nzambe yemo muto frapper. C'est ça. To benga na ba démon na kati. To pesa na nzambe yemo espace. Ce qui yemo ko vandi par la voix ya révélation akoloba clairement non. Nga mutu na kangai mabota, nga mutu na fungoli mabota. Essentiel à se retrouver dans la kati ya vida. Je crois ou nan na ko pesa mama na biso comme cadeau na mukola lelo yango na pasteur. Merci beaucoup le Thomas Fabien. Thomas Fabien a lobby belé pour moi. C'est la puissance de la parole. La maloba nzambe tango ibimaka, les akana puissance oyo simba et simbi. Ce qui yope mutolandi maloba oyo ya Thomas Fabien et touché yo nzamba lola akumisama. Biso tozaka na message moko ya koloba. Yope mutu oyo na moment oyo oza na sort moko e komelio, oza na obstacle moko e se présenter devant yo, comment na ka battre koza penzambe da frapper pour ça okutana na ye. Ce qui ozu courage, ozu force ya kubenga pona koleka pena émission pour nous confesser masumo soit car na ba église o yuzo sambela ko luka basala nzambe ya ko batenga pena sala kibu na boy peut-être na le canon na télévision parce que na okokate mais au moins
na confesser masumu nanga pour que éternel Dieu a se souvenir nanga et puis na bika o nzambe acha kati nanga parce que année automa fabé ya 2024 il y a laissé oyo éternel Dieu a prédestiné qui a gagné mais ba gagné te vie que batango sivi na bango lolenge oyo et puis nzambe lokomuté mais soki oza sensible na maloba oyo toma fabé biso na moment oyo occupé qu'on récupérer parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Maman Nabiso, je crois bien que Hollandi très bien Thomas Fabé parce que you nous en Thomas Fabé a un plateau. Hollandi est très bien. Nous avons là à son avis que Thomas Fabé n'a évité ce qu'ils ont na procédure où maman fallait qu'on na délivrance na tout na évité ce procédé ndengeni par rapport à Kanaï. Oui, et là qu'on a collé premièrement Isali, il faut premièrement à se repentir premièrement, deuxièmement à yamba Yesu. OK. Parce que eza transition il y a vie moko boyakala et puis à côté na vie asika. C'est ça. Ndengo moni ndenge de Corinthiens zoloba clairement que ceux qui muta komi na kati na Yesu akoma mutu asika. C'est ça. Biloko nyonso akalekenda. Donc ce sont pas des choses où ezali et longwe mbala non. Ezo senga il faut yemoko ndenge na bato basali science au mona babenga ngo métamorphose. C'est ça. Donc vie oya sike koti na kati na ye au mona ebandi ko vanda na misisa na motema na bomo ina nzoto ne mobimba. C'est par là nde Yesu abandi siko kokamba vie. C'est à partir na wana nde siko to okende na ce qui est senga délivrance oui parce que déjà aza partant indirectement na makila où esopana. C'est ça. C'est par là to senga kaka to ça la prière du salut pona ye nzamba yamba ye na kata sanctuaire na ye et puis akoma automatiquement na caché ya bana ya nzambe baza prédestiné na élection pona lola. Amen. C'est ça. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Émission Obolinaka Mingi et derrière le masque. Derrière le masque, tu expliques en quoi à tout moment comment est-ce que derrière le masque fonctionne et comment est-ce que derrière le masque est au Kindaranango. Déjà, tout comme je dis merci à mon réalisateur d'aujourd'hui, les cordons Eli, que je salue. Et na pesi équipe technique Mobimba, Mbote, Basali Nyoso, et à Bravo Jésus, Bambote Ska et Zoami Bino, Nzambalola, Abatela, Bissona. Ba jour où etikali poto 6 années to 6 angolo lenge o singeli yo pe motozo la olanda biso longo la distraction eza importante parce que année comme na sukata o eza tamoko ya mabima kasi soko o ti distraction a italio lo kwa ojili ukazola le kolanda biso yango to pesio message c'est concentré prier nzamba lola et na suka peka ya ne oyo nzamba ko intervenir na vie na yo il suffit kaka ozala ndenge ya zolinga. Merci beaucoup Thomas Fabien na ko préféré Thomas Fabien ne to si émission au sein la sous prière ya suka pour que peuple nzamba ba merci. Je crois prière na rosala sono bi ya suka c'est que nzambe déjà tangi Nicolas suka. Ah ouais par rapport à l'émission. Prière na ko sala par rapport à l'émission ezakara présenter maman na biso nzambe. OK. Parce que na minito azalo kwa créature, il faut to komisa ye asala nouvelle naissance comme mwana nzambe. Ah c'est ça. Ya on est to ko sala. Merci beaucoup. Et to sambeli. Nzambe ya lola kolo Yesu Seigneur na tondio parce que ezaka esengo tango tozaka na kati ya sanctuaire na yoko yoka masolo alola ndengo betela la biso na kati ya mitema na biso. Seigneur na présenter yo ndeko mwasi aza âme wazaki perdi. Azaki brebis wazaki perdi na kati ya maison d'Israël. Kolo Yesu lokola ndimi aya kotubela o ezalaki vie na ye yakala. Seigneur par la voix ya sika oyo pour metabiso selon 2 Corinthiens 5:17 kolo Yesu na lingi ete changement wana ezala partage ya vie na ye o nyonso ezala ki ba œuvre morte ya kala kolo Yesu elongwa ezala transformer akoma ekelamu ya sika na kati ya sanctuaire na yo yamba ye papa parce que atubeli ezaki masumu na ye kolo Yesu
amona pe a vivre oyo ezali bolamu ya vie ya sika ya koyamba yo na kati ya mitema na kombo no Yesu Kristo nde na bondeli. Amen. Amen. Soki yawe na nkembo Seigneur Jésus Christ de Nazareth azongi te tokutani bongo mbala ya nsima. Bye bye. Shalom, shalom peuple de Dieu. Kolo apambola bino, nzamba zongisela bino ya mingi lisusu. Toza koya toujours pona kosenga bino merci na bandeko nyonso to baza kozwa te ko soutenir biso. Na kati na orphelinat na biso. Lola e bosa na bino te. To pusane lisusu pena na bino pona lisungi ya ko soutenir bana na biso na bafeti. Na kamo elamba kolata. Et toza aussi kaka na kati ya soutenir bana na biso na bafeti na ba minerval na bango et kobosa na te aussi toza na action o toza ko sala sunga veuve, c'est-à-dire oza na elamba oza na liputa oza na mbongo o ko tiko sombela biso ata maputa sombela biso maputa sombela biso ba mapapa sombela biso ba kitambala po toza na besoin to la tisa aussi ba veuve. Mais bien aimé lola to kokota yango na ko sala bolamu. Bible lobi nana za kosunga veuve nana za kosunga orphelin azo sunga nzambe bolamu biso toza kosala yango ekesala ke soki Yesu aye tokota lola. Mais bien aimé, soutenir notre orphelinat, soutenir ba veuve afin que nzambe pe akokanisela yo, afin que nzambe pe abatela bana na yo, afin que nzambe abatela pe oezali vina yo okoma pe mobange lola epambola bino nzambe ngolo nzamba grâce. Abosa la binote, bande konyo surtout pour likanisa pour soutenir biso, soutenir veuve, soutenir orphelin, veuve a fêté, orphelin pas fêté. Ezali nzamba kozanga te kozongisela yo obozo mona na belili, ezaba action auto salara aussi na ba fête ko laisse ba veuve, ko laisse aussi des orphelins. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.